na TRC Kibolelo TV. Tous s'abonner massivement. Majesté les rois. Panique na kati ya Kinshasa. OK. Ngai na futela kanda. 3 mois yango na futa ndako kango ezokendele. Beaucoup ya magambo ezosimba te olela milelo na milelo donc vie comme moi a évité que compagnie kosimba te. OK. Donc on a mutu mso mwaki ya lui non moi vrai moi. Baboti nyonso ba responsable bana na biso ba jeune o bazoluka. Courage toujours. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons. RDC, Congo, République démocratique, Congo, Karanenge, Torobara, toujours d'habitude, toujours, Majesté les rois, na yé sous l'élo, pour rêver encore ma famille plus, c'est que na TRC Kibolelo TV, tous s'abonner massivement, Majesté les rois, l'élo oyo, na tamboli na kati ya capitale na biso, nazora lisolo ya moi vrai moi faux lisolo ya moi vrai moi faux oyo etamboli na RDC mobimba bapapa bakomi koloba kaka soko tourner papa boni position donc moi vrai moi faux alors moi vrai moi faux ngo nazoyeba te position nini oyo père langage na monoko échanger liboso ezalaki kala so papa ke musala otourner papa position papa komi ko répondre malamu mais lelo makambo échanger papa bakomi koloba moi vrai moi faux nde tokoyeba importance lelo ya moi vrai na moi faux elakisi nini à vous solo ya moi vrai moi faux yango tokoma kovivre mikolo réalité eza obima mpe na ntongo boye ama ayebi kaki no mpe kobo mpe koluka okomi mpe boye ntongo ti mpo kapose eloko tozongi kaka ndenge obiminaki donc kope yango ekomi kaka po moi vrai moi faux donc masa pa kotuna o position eza ndenge nini oseka moi vraiment faux mpona nini kope ezosimba te donc okobima mpe omona mpe boye papa abimaki na ye azongi elo na poko ya boye mpe eloko eza te Congo nasi bana kini bozo comprendre ça dit que bandeko na bisati nde toana ndeko na biso mosusu awa ye pa koyebisa biso que pourquoi lisolo ya moi vraiment faux ekoteli mpe ye ça dit que kope ezosala nini ezosimba lisusu te ou bien virus ya moi vraiment faux ekoteli na palais. Merci na papa pour la parole. Lisolo ya moi vraiment faux en tout cas ezopesa panique na kati ya Kinshasa. OK. Ngai na futela kanda 3 mois yango na futa ndako te. Na baya tozoswa na tongo midi po kalinga benga na kutu na ndako. Ezaka ko bima tongo zonga pokwa eloko ezate. Obima tongo zonga pokwa eloko ezate. Otuna yo boye na munoko eloko etikala biso ezaka ka moi vraiment faux. Po ezosimba te. Mboka tozobeta mutu ndenge nyonso me makambo ezokende liboso te toyebi te. Toyebi te yosala nini. Yango ba différencier biso yango tongi toyeba bandeko na ngai sikoyo vrai elakisi nini faux pe elakisi nini po tosangisi kaka nyonso mibale to différencier entre vrai na elakisi nini à vous mpona vrai eza récite okobima mpe boye ozwi na yo nde wana vrai mwa fo wana mpe obimi boye mpe ozwi eloko te ozongi ka ndenge ozalaki ye moni wana totiaka mwa vraiment faux tanto eko kosimba tanto mpe kosimba te terme wana totiaka mwa vraiment faux bana Congo nasi bomoni makambo eza ekobeba ya kosakana te bozomona ba différence entre vrai elakisi nini comme virus sakana na biso mpe faux elakisi nini toyesi na ndeko na ngawa donc akoyebisa biso vrai eza nini mpo basangisi nyonso ekomi vrai na faux donc vraiment faux akoloba sikoyo vrai elakisi nini epuis faux mpe elakisi nini na ngambu na ye ndenge nini azwela yango avo eza kaka ndenge bozoyoka moi vraiment faux na kobana na moi vrai wana okoki mpe kobima boye ntongo ozwi oyo okanaki kozwa te me mwa moke epesami yango wana tobengi moi vrai mpo babengaka yango autrement mabe zero
ozwi mwa kwa osomi mwa lipa malgré ozali nango mposo ozwi te mais mwa moke obendi quand même yango nde tobengi yango mwa vrai kote ya mwa faux ezali okobima ntongo ozongi mpe pokwa boye eloko eza te eloko eza te vraiment eloko epesami te donc bapoche ezongi ne vidi quoi okomi koraisonne lobi na ntongo kolamuka ndenge nini donc mobulu wana mwa faux pene eza wana donc ça dit que équilibre entre vrai na faux basangisi yango nde epesi biso sikoyo position wana ça dit que position wana ya mwa vraiment faux biso tokoluka toyoka mpe bamikolo baloba na biso po kope bandi banda na bana na biso tie mati likolo bamikolo mpe bakoloba bamenga kodécortiquer comment nde tokobenga mokolo moko ye olisi tozomona ye ancien l'homme ça dit que grand frère propre bonjour. Ouais, bonjour grand frère. Namoni kitoko namoni bandeke wati ozala mwa baleki na biso bazobetela biso evie lisolo ya mwa frère ezaka ate na bamikolo maintenant biso mpe bana ekoteli biso yango na ngai na ye bagrand frère c'est-à-dire que lisolo wana ya mwa vraiment faux wana c'est que nayebi te soki ekomi virus ntina babulo ntina biso baparent oyo baresponsable to wana bandako ye na ngai omeka quand même koexplike biso mpe tocomprendre mwa vraiment faux wana raison nango eza nini avo bon mokolo ngai na koloba boye po lisolo ya bavrai na bafaux wana imoko ebili mboka yango ezokendele mboka ya makambo ezosimba te olela milelo na milelo donc vie ekomi mwa mpasi biso oyo tofutela bapalin balifa na basi na bapalin banini donc moye ezozala te vraiment donc okemba mais talaka vie ya mwana mobali ezalaka koluka mwa moke tozozwa yango moye tobisa donc yango nde ezosalaki no s'en sortir mais ce qui est vrai mboka ezokende bien te ok c'est vous Congo RDC TRC Kibolelo boyoki ndenge mokolo mpe alobi par rapport ya koluka bana ça dit que yango tongo toyeba sikoyo différence entre faux na vrai wana po tozosangisa yango pesa biso nano faux elakisi nini na ndenge okende ekope esimbaki te et puis vrai elakisi nini na ndenge okende ekope esimbi avu bon vie mpo na ngai na koloba nini mpo mikolo oyo toyebi na mboka na biso oyo mingi bajeune bakomi base plongeaka na monde ya bawinner bamonde bawinner yango ne mbongo ya direct sopa akatani donc mpo na ngai na koloba kote ya vrai nde yango wana kozwa no riske otie mwa 10 000 ya pasi donc otie famille na risque omizela wana po bikino te kobotela ota mosu mwa 50 mwa 60 000 mais tala mpe mondele wana mpe azalaka na ye ndeko na biso te mona mpe tie boye na reke donc wana nde seke towana ngambu ya vrai déjà siko ngambu ya faux yango ndenge bangambu ya faux mopanzi na biso na yo eza ndenge nini ngambu ya faux vie ezaka na koloba ke ye moko bika nde monde yango ezozala donc komona olamuki na ntongo bando obimaki ekozonga boye ta mosusu ozonga na ba 2-3 000 francs na palin po ekomaka okomi boye mpe na ntongo nango olingi so obima po ifo obima okende oluka momia otuna okino sikoyo okobima wana otiki biso kaka boye otali na transport na otikela bango mbongo alipa bana osala nini donc mboka oyo vena nzambe nde kaka so bon nasepeli ya trop merci mpo na réponse wana na continue toujours kotambola na okabe bamama na biso bayebisa biso vrai yango na ngambu na bango ezali mposo ake cop asimbi te lolenge ezalaka merci à vous bonjour nangi nayeba yoza ndeko na ngai c'est-à-dire que opesa biso entre différence oyo bandeko basangisa moi vraiment fo soki ake cop esimbi te différence yango eza nini d'après à vous bon merci beaucoup différence eza ke non bato mosusu bakendaka cop ayebi te ke cop ane kosimba te yango wana moto mosusu ngo akei abi non moi vrai moi faux donc cela veut dire toza vraiment na baprécision te na baoyo toza donc afai na bacop na biso bala omonaka olamuki na ntongo donc afai oza na certitude te omona mpe okie cop boye mpe ozongi mpe piaka donc omona donc eza compliqué donc imagine uti même ata biso ntango topesa bampaiement baphysique banini omona motu abonnement esili mais ça des sport pour na susu ari abonné coach Migolo vraiment moi vraiment faux donc ça dit que même partout même ata na présidence il a phénomènement aux yeux donc cela veut dire Migolo qui est bien
Ah. Donc, moi vrai, moi faux. Oh là là, donc ça dit que toi aussi c'est noté. Voilà, on peut se réponse par rapport à moi vraiment fondé tout ça ngisa yango. Sikoyo, na lingi na yeba parce que pour ezani ni poso que nekop et simbaki, na vrai ezani poso que nekop et simbaki te. De côté ma différence parce que et amrié ma mère m'a parlé trop, bazo ko différencier entre vrai na faux. Bon, merci beaucoup. Bon, en réalité, vrai, na faux, cela veut dire vrai d'abord, il aura été exact. Ok. Vrai, la fille, il aura été exact. Et puis faux, il a correcté. Donc, vrai, il a correct. Faux, il a correct. Parce que comme elle a dit ce qui est non, nous sommes à maîtriser les autres. Ok, ok. Benye non, masa n'est pas boya kato couler béton. Couler béton. Donc à côté à cop na été. À cop na été, c'est quoi? Tandis que fallait ayo kalana nous chef. Et l'autre côté. À ça il peut nous tester à béton. Oh balu se répéter. Ah balu ça. Et l'autre côté, il y a côté à rabi. Balabo. Bani na suka na mo, tant ici mbaté. Ah. Moi vraiment faux hein. Mais sauf quand tu l'as ramai, mais moi vrai là parce que tu me dis mais il me faut parce que tu dis bon. Ok, ok. Ah, donc ça dit que likambo oh moi vraiment fonga na moni za makasi. Ozomona, ça dit que eko que ne jouer à kitoko côté beke sani e belisi. Ah donc ils ont vraiment important makasi. Même ata nzambe soka za emo to na tu iba ite. C'est Satan est faux. Oui, yango ne moi vrai, moi faux. Pour Satan faux. Nzambe sikoyo malamu kaka eza kuna. Malamu kaka eza kuna. Tu ebisa ma sikoyo yo mutu deko bota mo obela. Ah. Obela na nte, c'est ça le problème. Tu ebisa nga sikoyo neni gasi on peut se penser ah malade ne la bezara mo faux mais vrai dans moi d'ailleurs parce que la nyi ba tout monde. Ok. Il faut parce que la nuit comme Ok. Vraiment, ça c'est trop de comme d'habitude, comme à la prochaine fois tout le monde a reçu. Merci RDC Congo na biso na sepeli mingi ndenge bo sentir binomoko bande ko na biso ne ba uti koloba awa. C'est que TRC Kibolelo TV s'abonner massivement pour découvrir encore Babiloko Oyo, Bobo Sanakala, les rois majestés, toujours